tout ça ouais bonjour bonjour quand t'es à la maman Charlotte qui jeune Hollande il y a Ibrahim Nzambe à Nyonso bana pesa tango c'est Fabrice Dibasana va avec Duro toki na komo likolo to ça zo vidéo bana te vidéo comme ça na kata tram ata la métro donc maman Charlotte Pigeon bana pesa tango émission pesa tango na Hollande site pesa tango na Hollande Suzy lo vili na Hollande mas na Zuri ya Mokimi Joël Manzeku Kademba Salvador Francis Bonzeki yebi masolo Willy Ondongo yebi masolo Chris Ondongo Suri ya Mokimi vena na kutu mopati yebi masolo tuta kaka bana mikilo yebi masolo vena na diki mwande ya mwana ni na laboye na ke studio kala te to ke studio album ezobima bientôt album ezobima to ke studio donc interdit de filmer ici. Attends, c'est interdit de filmer ici. C'est interdit de filmer. Prends votre autorisation. C'est pas grave, c'est pas grave.